Mbote mbote na biso, mbote na bino banso, na pesi bino bambote bele, bambote mingi na bino nyonso, bazwili baku ya kolanda ya bino ndeko molobeli na bino Google. Naza na retard il y a plus ou moins 1 heure du temps par rapport ya midi ndenge toyokanaki di kambote loko ebebite na ko rattraper retard na ngai, na pesi Pasteur Joël Konde Mbote depuis les États-Unis. Na pesi Baliangando Mokili Mobimba Mbote Mingi depuis les États-Unis. Na pesi Kerwin Maïzo Mbote Mingi depuis Paris. Na pesi Fabien Kouswani Mbote Mingi depuis Bruxelles. Na pesi Richard Mayemba Mbote Mingi depuis Calgary. Kuna nakati ya colonie britannique. Na pesi Roger Silwambanza Mbote Mingi depuis Mboka Paris. Na pesi JR Molisho moninga ya pitudi ya Msangu. Na pesi Edo Ikwa le procureur. Na pesi Mbote procureur. Pesa ngai gain de cause. Pesa Google gain de cause. Le procureur Edo Ikwa. Na pesi yo bambote mingi. Blaise Londo. Na pesi Mbote mingi. Na pesi pire vien ngai. Sam Modogo Yula Mwanda Mbote mingi. Na pesi oncle nanga Blanchard Betu Mbote mingi. Et pourquoi pas Banananga Joël, Ordi, Blondie, Kela, Presti, Junior. Na pesi bino ba Mbote mingi. Voilà, ya bino Google toujours en connexion. Nazana mauvaise nouvelle. Na yebi boko sepelate, mais c'est comme ça parfois la vie. Nazala mauvaise nouvelle. Après makamala mwegoya na ngona sima. Ezaka mauvaise nouvelle te, mais makamala mwegoya na sima. Na pesi Manase Mwakanzongo. Na pesi Mbote mingi. Avo Kabesa. Na pesi Mbote mingi Bisigo Zali. Na pesi Igmata di Mbote mingi depuis Johannesburg na Afrique du Sud. Na pesi bino nyonso bambote mingi. Bayo bozwaka tant na bino ya kolanda ya bino ndeko Google. Mauvaise nouvelle les alliés que nazozo a congé, voilà, nazozo a congé na Moussala il y a 30 jours. Naza a besoin de tamboula mouké, na kende Égypte, Alexandrie, Caire, na okende États-Unis, na ozala na Canada. Donc 30 jours nazozo na me défoulé moi mouké, na ko mona cerveau ndere. Cerveau e bani ko fina na moi mouké. Donc voilà. Soyez chance aux ala ba samedi no bandose la bino ba vidéo. Donc dans 8 jours nazaga na 8 jours. Donc avant 8 jours on a ba vidéo aux ala ngo habituellement ndenge zalaka. Mais après 8 jours on ande na robunga. Soyez chance mona ina sali bino vidéo bisika nazali chance soge mona ina sali bino vidéo bisika nazali, mais nazo zo congé parce que cerveau nanga esali mingi bandeko. Bato ba Google sala ga banalise bongo cerveau esali mingi nini. Si cerveau esali mingi ndeko ngai na réfléchir mingi, réflexion mingi, cerveau comme ne si que exploser. Ouh! Exploser. Bongo et sali mingi, vous ne pouvez pas imaginer. Moko musu na osela bino vidéo na laksa bino comment je fais mes analyses. Bato musu ba ka Google ayaka mbamwa banikoloba ti asali conclusion isili basali ba commentaire, mais na kolakisa bino face cachée ya ba analyse na salaka ndenge na kendaka ba bibliothèque, ndenge na tanga ba livre, ndenge na landaka ba documentaire, ba reportage makambo ebele boloba, mais c'est ouf, c'est un truc de ouf. Moi je vous dis les gars, nasala ngo sans rémunération li fouti à la raté parce que na lingi mboko na nga Congo na lingi bozala éveillé, bozala bato balalité ndenge tolobaka olali balali yo na lingi balala binote, na lingi bozala éveillé miso ya kofungwama ndenge tolobaka na lingala miso kabu bozala miso kabu comprendre chaque détail ya likambo ezo la bino kati na mboka na bino. Mzamba kabola bamboka apesa biso eteni Congo. Soki baboto le biso mwa ndambo oto zanango tokomi bana ya makango, les enfants bâtards tokozanga esika toyeba motuya libonza oyo nzamba pesi biso.
C'est hyper important. C'est à retenir par cœur. C'est hyper important. C'est hyper important. Alors, mbote la biso lisusu lokola lomesano, lelo na elibino lisolo ya ndeko Mwanga Chuchu. Parce que beaucoup melinga mingi, plus de 45 messages Google, quelle était la suite du procès Mwanga Chuchu na niveau ya tribunal militaire. Bato tout bazo komelanga kaka balingi bayeba, bazaki assoiffé ya koyeba procès ya Mwanga Chuchu ekomi wapi. Bandeko nanga ndenge na yebisaki bino ke Mwanga Chuchu azali baleine, azali mbisi ya munene te, et j'avais raison. Service ya sécurité ya Mwanga Chuchu et bandai ko sala ba enquête na ngonga oyo Mwanga Chuchu azali na détention. Il n'est plus en détention mais azali na prison déjà. Parce qu'azali victime, azali coupable, accusé coupable d'ailleurs d'avance. Et puis procès eza kolanda na sima. Alors, na niveau ya ba juridiction militaire, ezalaka ba condamné au nano, ba oui ko peso 30 ans de prison. Après na procès na yo, ceux qui sentencent, c'est-à-dire Kateli Salami, nde ba koyeba ba mvula boni oyo ko sala na prison. Ce commissaire qui déjà 2 ans, ba peso 10 ans, donc tu feras que 8 ans, plus 2 ans oyo. Au salaki, mêmement, n'enge CPI et travaille. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, bon qui procès na n'enge zalaki, a misé déjà prison. Après tant ba ko peut ça sentence na ye, babakisi tant o ya salaki à prison, na o ya ko bakisa, nde sangisa ki 10 ans na ye wana, nde ba pesa ki est liberté. Alors, procès à Mwanga Chuchu zalaki très complexe. Batu mingi basuka ki na katikati. Ke bakangi azobo ya ko fungula sanduku na ye. Batu tout na Congo, y compris na kati ya diaspora, basuka ki na procès à Mwanga Chuchu, ke azoboya go fungula sanduku na ye. Mais sauf, Google Money, ndenge sanduku wane funga maki. Mabomba mini ni ezalaki na kati ya sanduku. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, na pesi bino mbote, bipai binso bozwami, ya bino ndeko, na ebike sango na pesi bino ke nazozwa bino congé, ya 30 jours, et go sepelisa bino te na umuna ba message go yaga na messenger ame Google ko sa boite sela ka biso ata mwelo ko moko chaque dimanche po ekicha mitema na biso bato belé ba kingate liboso, sauf que bato na zaka na bango na ba plateforme pe Facebook nanga bato belé y compris bato bazana Goma, Butembo, Walikale ba kingate lelo na komoso ba message ko mo uta Walikale, Butembo. Ça me fait que plaisir, c'est un grand bonheur pour moi. Baso komisanga, baso tinela ba cœur, baso boire ba fololo. Oh, na bato Butembo baso la nanga. Oh, na bato Walika. Quel bonheur. Mais c'est pas seulement le bonheur qui est partagé, je le fais pour le Congo, qui est la mère patrie, où ils allaient m'appeler Nkolo apesa biso ba imboka Congo. Et singeli to jouer nango, et singeli to bénéficier nango. Nakolobela na kombo ya Congo, nakolobela pona ba intérêt na ngate, pe pona lokumu ya bato te. Encore une fois na pesi bino mbote bisika bozwami, nde tokotambola na analyse oyo ya kitoko. Ilongo na Google, toujours en connexion. Où en sommes-nous avec le procès Mwanga Chuchu? Bato abi me Google ne nozotoka te, nazotoka te. Nzoto mafuta ndengo. Nazotoka te yango, nazotoka te, nzoto mafuta, santé za kitoko, nzoto ezolumba, solo kitoko mafuta ti nzoto mobimba, nazotoka te ta, nazana motoki te, nzoto nde mafuta, ndenge na lingela nzoto langezala. Bon, voilà, ezala ika ba mungu ba nsunga na tsaki pona ko compléter masolo na ngai. Ndeko na ngai Mwanga Chuchu na ebisaki bino aza baleine, aza mbisi ya mukete na kosaki te. Mwanga Chuchu baye kosala enquête d'investigation na kati ya site d'exploitation na ye ya CMD o bisika wapi a exploitaka ba minere ya Congo. SCMD wana ezali société na ye bisika wapi a exploitaka ba minere ya Congo.
c'est-à-dire procureur de la République, avec le nouveau ministre, il y a défense, Jean-Pierre Bemba, batinda qui va inspecteur, il y a armée, au bazali bongo na compte, il y a sûreté nationale, militaire, DENIAP, bake no sala investigation na site où il y a exploitak. Mama nangai, oui, basoyil balobaka, mama ke na mama yaki, bakoma kuna, azana 42 000 hectares, double fois plus que Kingakati. Donc, azana 4 fois la ville de Rome. Milliers où il y a exploité, zali 4 fois la ville de Rome. Bakomi batutu bafungoli munoko. Ah! Nzambe! Kongolo lingaka bongo. Soki basoye biso na ba Congolais, ozo mona ngoka azana ngoma seki. Tangu siko yo kwa ko mona ngona misu nde bisika oyeko. 44 000 hectares ya mabele ya exploitation oyo bapesa na Mwanga Chuchu et pas ya Kabila. Joseph Kabila qui est un sujet tout rwandais oyo ya konzaki biso pendant 18 ans pour na ko kata Congo eteni na eteni. Ba ko kuta na kati ya société ya Mwanga Chuchu, il y a un aéroport et ça ni contrôlé par le système civil, il y a aéroport du Congo, ni contrôlé par l'aviation civile, il y a Congo, ni contrôlé par l'aviation militaire, il y a Congo, et ça indépendant, autonome, avion kitakanenge kilingi, avion matakanenge lingi, 80% des avions qui atterrissent, na kati aéroport, il y a site naye, ce sont des jets cargo, il y a américains, na ba canadien. Tolobaka makambo ke batu bazo soutenir ba Rwandais eza ba américain. Lelo siko bobani ko mona vérité ndenge nini ke eteni moko ya Congo ezali contrôlé par l'autorité congolaise. Comment expliquer eteni moko ya Congo ezali contrôlé par l'autorité congolaise? Ni l'aviation civile, ni l'aviation militaire, moto moko atiaka loboko na kati ya lopango ya Mwanga Chuchu bisika exploitaka lithium na coltan azalité. Mwanga Chuchu déverse chaque mois $100,000 na Sûreté nationale civile Oto Bengi Bongo. Sûreté nationale civile Oezali Bongo ANER. $100,000 na Sûreté nationale militaire Oto Bengi Demiap. Et puis $100,000 na ba député, j'ai au cadre, il y a province ya Kivu, Sud Kivu et Nord Kivu, contrôlé par Mwanga Chuchu. Na ebisaki bino azali baleine, azali mbisi ya munene, bino botiaki tembe. Mes chers amis, ndenge nini Tshilombo azwa pouvoir depuis 2018 tilelo, akoka koyebisa biso te qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là, Mwanga Chuchu. Parce que azana, na ebisi bino ke Sûreté nationale, militaire et civile, basoka mbongo na ye, bango ba protégeaka ye. Donc, en fait, Tshilombo azalaki na ba information nyonso ya Mwanga Chuchu. Ni division provinciale eyebi makambo ya Mwanga Chuchu. C'est-à-dire, chantier na ye, enclos na ye, ezali privé. Ni les autorités de l'État congolaise n'ont pas accès à kokota pona kokenokotala makamunini Mwanga Chuchu asalaka, un sujet rwandais, mais asalaka na Congo. Cher ami, est-ce que yogo no sale loga ningona na Rwanda, atana Uganda, atana Congo Brazzaville? Que yebe na Congo Brazzaville okoma ko exploiter pétrole na yo, batupe bayaga te o kwa kosala ou même na Angola. Benini to ozala plus bas que la terre na niveau wana. Non, na woloba banguna ya Congo ezaka ba Rwandais te. Banguna ya Congo ce sont nos frères congolais. Oyo bazako travailler au service de l'ennemi pour nuire la population congolaise. C'est inconcevable. Makambo ya ndenge wana komona. Mwanga Chuchu alingia sale loko moko babengaka sacrifice akufa pona baninga. Jusqu'alors azoboya kotanga ba kombo ya batoyo basute na kaye na kati ya Congo. Nga ko banotanga ba kombo nango Mutali Boso Joseph Kabila.
Moutouami Balé, Chilombo, Tshisekedi. Parce que ce Kengeli, alliance ezali entre Kabila sur accord Yangwanezana Chilombo. Donc Chilombo ne fait que respecter makambo yo Kabila ayebisaki eke na territoire yo kosimba te, na angle yo kotouche te, na koto yo kotambola te. Ezali mawa pe passe. Bongo procureur atindi Mwanga Chuchu afungula kesi na ye wana. Mwanga Chuchu aboyi a plusieurs fois. Baeko buka yango bafungula boye na kati plusieurs lingots d'or ya 10 kilos. Lingots d'or ya 1 kilo ezana 68 000 $. Kilo moko ya mukebwe. 10 kilos, vous faites le calcul. 680 000. Ya mukebwe 10 kilos. Mukebwe 10 kilos. 680 000 $. Bongo soki Mwanga Chuchu azoka baba 30 000 $ na kati ya parlement. Eko yiko lobera bine loko. Alors bato bakanisa ke Mwanga Chuchu a exploité kaka lithium na cobalt, or que les gens se sont trompés. Matière ya base ya Mwanga Chuchu c'est l'or du Congo à 24 carats pur or ya kitoko. Oyo mokili mobimbe lukaka. Et il travaille avec des sociétés suisses, canadiens, américains et australiens. Bateau bayaka na ba jet privé bakitanga na aéroport na ye pona kosomba or na ye, lithium pe coltan na ye. Et batouana ba jet wana tenge yaka na ba armes. Ba armes wana ezali acheté par les États-Unis, mais ce ne sont pas des armes fabriquées par les États-Unis. Parce qu'il y a des gens ba trace, ba yeba ba armes wana zo uta wapi. Donc sur 110 forces négatives où ils en a est et on les a ko servi terreur, Mwanga Chuchu azana 44 forces négatives, 44 groupes rebelles et groupes terroristes. La bengongu to groupe rebelle. Groupe terroriste où ils ont servi terreur. C'est-à-dire à chaque fois bazoa ko sala ba massacre na ville moko boy, c'est que ba australien ba yaki ba détecter et loko moko na kati ya village na bino. Après ye Mwanga Chuchu akotinda ba force négative ne ba ko ya ko sala bino ba massacre na ba machette na minduki po ba benga na bino ba récupérer territoire na po ba ne ko exploiter matière o ezana se. Et na yebisino ba service nyonso ya Congo ezala ANER, ezala DEMIAP, ezali au courant. Procéo ya Mwanga Chuchu balanda kaka Mwanga Chuchu te. Il faut pénétrer à l'intérieur koyeba et loko nini ezali filiale wana ya Moulayi tina niveau ya ANER, tina niveau ya DEMIAP pour Mwanga Chuchu azwa tant ebele bongo à former to à construire empire et matuti na niveau ya est ya Congo. C'est horrible. Nazoro babu émotion ma ya miso ezotanganga. Ezali pasi pe mawa. Makambo ezoleka na Congo ndenge Congolais ko wa motea mabe ateka mboka na ye pona libumu na ye. Bato wana il faut ko saisir bango en justice. Bato wana il faut ko condamner bango bavanda na boloko bakufa kuna. Ko pesa bango même ata tenter ya ko respirer. Ko tia bango na ba boloko ezali le plus hostile. Ba yeba ke oyo basali pona mboka. Va détruire toute une nation, va détruire toute une jeunesse, va détruire tout un peuple. Au nom de l'ennemi. Il faut qu'il y ait un tribunal international na Congo. Pour la Kabila, na ba Congolais union so ba soutenir qui est. Ni t'étais l'effort de Congolais pour soutenir Kabila. Kabila n'allait pas exister, même pendant 3 mois. Bato ba simba ki Kabila pour ça la massacre à celle na Congo, ce sont des Congolais. Cette fois-ci, on est impitoyable contre les Congolais qui vont trahir Mboka à la bénédiction de Kabila. Toko lande la ba Minako, toko lande la ba Bouchab, toko lande la ba Mende. Jusqu'à ce que va disparaître, ba bunga libela na mokili. Toko pesa bango tenter. L'ennemi des Congolais, c'est d'abord Congolais lui-même. Ceux qui Congolais, c'est d'acquitter. Le lot tonga ko mona makambo ya ba Mwanga Chuchu te. Donc Mwanga Chuchu tonga aéroport mobimba na kati ya société na ye oyo ba jet cargo privé ya ba américain, canadien, australien et yaka ko kita pona ko ba matière première ya mboka na biso. Moto ya iko livrer ba secret ya Mwanga Chuchu c'est un Hutu. Yé pas na ba carrière minière na ye na est.
na Sud Kivu na Nord Kivu. 2 jours kakoyo to uti kolekisoyo ba agent ya Mwanga Tchouchou ba kotela ki na ndako ba assassiner na mwasi na ye. Pour vous dire qu'il y a du sérieux na niveau Mwanga Tchouchou. Et puis Mwanga Tchouchou atindaki ordre wana ba boma mutu wana pesa ki ba information na ye Rwanda utu wana ngongo azalaki na wana makala. Ngonga kuta ye na tribunalité ya cour d'appel militaire de. Donc Mwanga Tchouchou na kati ya prison makala azana ordinateur na téléphone oyo abenga kalibanda téléphone wana mutapesi ordre ya kopesa yango na ordinateur c'est Félix Antoine Tshilombo. Bomoni bisika tozokende. Na bisibino les ennemis du Congo ce ne sont pas seulement les étrangers. C'est aussi un groupe de Congolais, il faut qu'on mate bango, qu'on démolir bango, qu'on boma bango, qu'on kunda bango na se amabele. Pour Congo ezwa bon somi ya solo. Moto ya kangaka Lumumba. Azalaka Congolais, hein, ou apesaka ye na maboko ya Mobutu. C'est Maître Pongo, le papa de Pongo Love, la chanteuse. Na ina lisolo wana te, na zana ngotina te. Mukolo boko senga na betela bino lisolo Lumumba, vraie version, inédite. Oyo mutu moko te na Congo atikala koloba. Mukolo ngonde na koya. Mukolo ngonde boko mona bokasi ya Google. Appelle-moi, Google, moteur de recherche. Revenons à notre moto. Mwanga Tchouchou. Ba buka kesi na ye abane ko boya. Ko fungula pendant plusieurs semaines. Ba ko kuta ba lengo d'or à 10 kilos. Na ebisi bino. Or nenge bo monaka or bo permettre ngana zwa bino 1 minute na expliquer bino or. Bo permettre ngana sengi bino bolimbisi 1 minute na expliquer bino or. Or ezali métal moko malléable. Malléable lingolo banini. Et nief kaka pamba pamba. Ezali libanga te. Vous comprenez? Or était kamaka na kilo. Par rapport ya qualité nango na kara. Kara ya or ezalaka 99,99% qui explique 24 kara. Elingolo ba 100% or. Or bakoki kosala yango bijou te soki ezali or ya pamba. Il faut basala yango alliage na matière mosusu po ekoma solide parce que or ya solidité et niefukaka pamba sous l'emprise ya soleil or ekoki ko niefuka. Yango monaka ba bijou basalaka bino po bolata bongenga bozale malamu na nzoto ezalaka souvent 18 carats. 18 carats lingolo ba 72% ya or dans la matière. 28% soit cuivre, soit étain, soit fer. Basangisi le bino na or pona osala ba bijou oyo bolataka. Bijou ya qualité, ya prix likolo na mokili mobimba, ezalaka 18 carats, ce qui explique 72% ya or na kati ya métal. Or avec 99% ya or, c'est-à-dire 100% or autobengaka 24 carats. Dès que nous expliqué, 24 carats, 99,99% y a or dans la matière. Or à 24 carats, 1 kilo na ngwezali na 68 000 kilos. 1 kilo na ngwezaka mukebo. 68 000 $. O bo monaka wana lengo wana balaksa bino na ba image na ba Banque de France bani ezaka 10 kilos. Ils en a 680 000 $ le mois d'avril 2023. Nazope sabino na ba prix. Izino e remplaça kilomoto na sud wana. Bisika Mwanga Tchouchou pe atonga izuni na ye pembeni wana. Parti nyonso wana ezali or na or. Ezali ba Canadien na ba Américain ba exploitaka 20 millions de tonnes par an. Non, 20 000 tonnes par an. Na lobi to million. 20 000 tonnes par an. 20 000 tonnes par an, ndekonanga zwa calculatrice na yo beta na machine pour comprendre combien de milliards oyo et qui na société wana mena caisse à l'état toza na budget ya 4 milliards à pamba o bazoko sabino 16 milliards. Tshilombo est là pour superviser les opérations des étrangers toti ema na kati ya mboka na bango ba fuluka biso totika la batapasi. Tshilombo ne sait bien que il peut pas faire de Congolais de milliardaires. Non quitter Barosoma Mindoki, Bagote le Melaye. Il va faire des Congolais de plus pauvres
de l'humanité pour bakoka kufungula munokote pe ba approcher na pouvoir na yete auto signer ba pacte ya union sacrée mutu nyonso acha signature ke na bino nyonso mutu moko ta kopesa candidature na élection présidentielle sauf nga Tshilombo o nyonso alinga za la ministre o nyonso alinga za la député o nyonso alinga za la sénateur a kotia signature na ye a récolté signature ya plus ou moins 410 partis politiques Tshilombo azali noki et c'est ni ko ligoter ko mater par terre ko tena katia boloko azali ennemi de Congolais. C'est inconcevable to ke na mboka wana boye na makambo zanga tina. Nicolas Sarkozy tanga yaki akutana gina monga chuchu. Boyebi pona nini? Parce que ba entreprise française oyo ba yaka ko somba biloko po monga chuchu ekomaki un peu na turbulence. Et singela ko libérer monga chuchu au plus vite que possible. Eza wana Tshilombo azako benda ba militaire oyo bazako sambisa monga chuchu matoyi ke ba meme na procès moko ya mabete, il faut libération ezala sous caution. Ndenge tozo kende boye libération ya monga chuchu kozala sous caution pe akozongela entreprise na ye ya SMD oyo eza ko exploiter biso ba minere belé na Congo oyo biso to kanzaka eza lithium na coltan or keza biloko belé na ba or na ba diamant. Chers amis, chers camarades, ndenge ni togozo mokonzi ya motema mabeboye, soi-disant mwana ya Tshisekedi wa Mulumba, qui reflète l'image de son père, bochaka loko lezaki Tshisekedi wa Mulumba ye moko, na lutte nyonso bosalaki na ye, na ba parcours nyonso bo riskaki batu bakufa, misu bakota ba boloko, misu bakuma ba handicapé, et les lois va pouvoir à trahir Congo, pe à trahir Binoboy. Place ne ko zala wapi. Mawa, Pepasi, les Rwandais, bazali toujours efficaces aussi longtemps, bateau bazako soutenir Bango, sont des Congolais. Voilà, chers amis, chers compatriotes, nous sommes presque à la fin de cette belle vidéo explicative. Nalinga ina comme sabino na émotion, on a ko comprendre. Makamuni neza koleka na mboka na biso actuellement, parce que bosenga kingai Google procès à monga chuchu et souki wapi. Mais ce que vous ignorez, sentence, to ekatelier, ya procureur, nan ne peut s'amiter. Est-ce qu'à cause là, retenir la prison à Makala, to bako libérer. Tshilombo wana pour la libération na ye. Joseph Kabila zobenga pour la libération na ye. Est-ce que monga chuchu, a kosala boloko, soki a kosala boloko, et kosala ka nenge ba Vital Kamerhe, moi mikolomisa tumine, akena nganda yala après abimina ya zongi Kigali. Ndekonanga, les ennemis du Congo sont des Congolais. Ne donnons plus cette opportunité à Tshilombo à briguer deuxième mandat et lokowana lobato kufana ye longo ye na cercueil biso na cercueil to permettre lokowana te to meke lokowana ta mukete Tshilombo c'est un traître. Nzambe alikolo ayoka biso mawa amona ye azo souffrir makolo mikolo yote bazo sala ye ba massage mais nzamba mona ye ata na ba dieta mataka wana likolo ebunga ekweya na mabela s'exploser aiba ke c'est pas lui le maître du Congo, c'est pas lui le propriétaire du Congo. Propriétaire du Congo s'appelle Nzambe Mpungu Viji Mukunu akonga Mungu Nzambe ya Bankoko oya pesa biso likabo ya mboka wana. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.